Mbote bonjour na bino batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo CR du Congo na chaîne Libération et pa yoto akaba Congo mani et pa yoto sasaka to panzaka et pa yoto belaka moto ya papa le moloto ekita etumba misala nyoso ya baloki ya ekolo Congo et pa yoto analysaka to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka et pa yoto salaka éveil patriotique et pa yoto analysaka ensemble et pas autolongolaka peuple congolais na bolema et sika wapito chaka litono na nzete poete tobenga yango malamu et pas auto ali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo zali bongo basinzili kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe congolais otelema olatamo lato mo etumba poete oswa bonsomi boyo et pas auto telema ferme fidèle lokola bakouk pona kozela lycée kwa ya République démocratique du Congo et pas auto mokundolaka maloba yango on a biso les laboraires ou alors la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse ezui comme la bongo mananga na kunya donanga na États-Unis d'Amérique ezui et za la bongo et pas équipé pour la thé na États-Unis d'Amérique pe anga mokonzi na Angleterre pe na les grands professeurs Achille Mave na molonga ni aye Mireille Mave pe libota ye mobimba ezui et katsabisanga na France et pas wapi Jolili Batombo Azali ezui comme la bongo juika homme wa utaki bongo comme botama les 15 moleki poete bazali bobé na sanza la bango bango la ba mamour d'Angola ezui et tombe libino penza mbotama elamona yo Nestor en juika voilà mososo to bombi yango pona biso moko to lobi bongo mbotama elamona number 1 yo sœur de la presse congolaise il s'appelle Juka Ama wana yo mbotama penza au fêté pour ba feta kakaka merci lokola to tele mbongo na France to moni bongo papa Michael nzambe ya lekala ko pambola yo na mama Célestine mosala penza ezala malamu to bunde tumba ya République démocratique du Congo papa Alfred na Canada na molonga liwaye Mama Clarisse Peli Pasalanga inoyase ante live joli qui est dit maman va basi anguya na plus 32 ba maman missionnaire to télémé to bunde l'école abiso pambate bolamo bozalité désiré botuna na maman Elisabeth botuna na Australie pe papa langa G3 na South Africa Gilom Pingana na Elompinga gi pe merveille qui toko équipe de 7 apôtre Doudou Sambi umbuta na États-Unis apôtre to benga na kaka ndenge to lobaki vraiment na ko benga en tout cas to benga na poete to sola likambo ya Congo et Bisonio so Big Daniel Ngenda et Tali Bongo mwana mère de Bruno en tout cas bosala ndenge mwana mère de Bruno asala ka bongo na Autriche vraiment tous ensemble tout ça l'appelle lokola maman ya bana bitike la chabiana aken ali la katango nyoso pe kila mais plus 49 jende talota ketumba na binonyo so Big Daniel Ngenda ya Apollinaire un grand frère propre na plus 45 Montana Kasongo voilà tout le monde pensa Claude Montana ye ya baleki yaya ya bato toganga makasi bisonyo sur les grands professeurs Achula Tela Mave grand professeur lokola ya mona ki kwite motangisi ya babindele do to ela bato ebele ba professeur Jean Belé ba sava bato mayele bali bongo bayike les États-Unis d'Amérique bipa nyoso boko tambola bokuta bato mayele lelo penza to kolobela mingi maima ko la République démocratique du Congo peto betambela na élection oyo bayi politique ba ko sala mwa masanga ya bango pour élection peto mitele sana malamu nini esengeli biso ba Congo mani to sala na mikolo mezali ko ya pona kozwa bonsomi na biso kasi to kosala bongo na intervenant na biso azali bongo le messager alors Jérôme Muyumba oyo ayeli biso pesa message ya kosikola ekolo Congo oyo pe ayeli biso message ya kokanga baloki nyonso lokola ba mukuna pasteur mukuna tu as un sérieux problème bon moi ndenge ba pasteur boko sambwa parce que makambo bilo boko sala za malamu te heureusement na mboka nyonso tango bilo boko bebisa Dieu prépare ba oya yepo ba ya la vérité et attend la vérité en to bisa bilo bo s'abonner massivement à la chaîne de Libération boko sala ka bongo de cité merci encore une fois la abonner na biso pour continuer ko s'abonner ba oyo ba ko tela biso ba bateau na nzela ba oyo ba ko finga biso to ko seke po ete bo solo o mela raté ata bo finga le lota bo fingi lobi na bisa ki bino ke président eli batinda nga 2 fois à 2 reprises pas inanga te pas nzambe po na bisa ti perdant par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. On n'était pas avec beaucoup de gens, mais les lots et Kolobama. Kabou l'homme puissant, moins intervention, il y a prophète du peuple qui fait Ninyalobi.
te abimité mais to lobi parce que depuis procès bandi te mbongo ebimaki olandi te bambongo ebimi na Rwanda ye belé pour la corruption ba stopper yango et puis ya seki la bavoka la ya seki ebike il sera libéré mwana chuchu azali produit à occidentaux tous les assassinats ouais ça na Congo il est dedans et puis c'est un multimilliardaire il y a plus ça va parler financer surtout ça dit quoi bokamote libération mwana chuchu bientôt il sera libéré pourquoi ça sourit asa sourit pour ani mwana chuchu amoni biso bazoba na ye c'est quoi to ba before paye wana abimi balobi ake ko soigner mais ndalinga asala ki coup d'état contre les chefs de l'état est-ce que c'est réel il faut autant la besoin monsieur batamote na beba na présidence ba mitebe so même autant ça la malamu na président likunya na bango hein before ça coup d'état before ça la coup d'état te je ne crois pas ils ba kosi makamba mais ngala ko sabino tina moko bokanga bango ezate otika ko sa peuple congolais pour traiter makambo na bino ndenge na bino pa makambo za lokuta motasa coup d'état bobimise pour na malade hein moto yo abo ma président et puis botiki est-ce que c'est justice yango article 151 et lobini aucun pouvoir à l'injection sur les pouvoirs juridiques. Hein? Et article 220, le pouvoir judiciaire est indépendant. Indépendant, c'est un mot. Aussi, Sarabino, mon retour au sapé. À bientôt, mon nature sera libéré. Merci, la bande Sobolandi. Naboke, Binzom, Komba, Afolange, Tunga, Bakula, Kalo, Sako, Bipa, Bisobilo, Bozali, Tolo, Babosolo, Pobosolo, et Kosiko, la Biso, Tango, Toko, Tambola, Nandenge, le côté, Kozala, Malamute. Bande, Kotoko, Talon, Est, la République démocratique du Congo, mais Toko, soit paix. Messager la biso Alain Jérôme Muyumba oye na message ya kafu kafu bolanda ye boyo ka bande ko bilo bato bozo tulanga mituna bobenga ki ebele bolobi mamose ya tolandi ende kolanga mutifo ya na kotutuka te ngana ya na kotutuka te na chaîne la vérité la chaîne la libération mana ngana kunya dolanga na ya na kotutuka te ba mama missionnaire na ya na kotutuka te hein basi yangu ya salam aleko ana ba musulman ngai bwana Ramada mama Jawa moto mozima mete moto mojali moko pela pe mokozima makate pambate biso to telemi wala poto pelisa moto ata konzoto esengele ningala bande konzoto e ali fe ningala nzoto oyo ekomona pasi mabende molimo mabende liwa mais pour nzoto to yebi ke sengele ningala po ete to kolala malamu te to ko pema malamu te to ko lia malamu te to ko tambola melio nzoto ezene ningala pasi ko sala biso ba crise ya makambo to komona esengele nzoto ningala kasi yango te soki na nzamba bendi pema te nde biso to ko boya koloba to pe le lenge boko sala biso ba campagne de déstabilisation biso ne to ko déstabiliser bino parce que biso to ala bosolo bino boali na kati ya lokuta boko zala polete po ete moto boko sala polete bande ko yanga na ebisa ki bino nzembo moko na yemba ki yango na kamo prophète ngefa lobi yango nalingaki te esutukisa ngai po ete biso tosutukaka te po toali kati la bosolo na banze tokozongisa ye lisusu awa kabuya kotiela biso na eloko moko auta ekoloba nayebisaka bino nayembaka nzembo moko toyembaka boye mokonzi Esaulu apakolami mafuta kende koboma maleki silisa biloko nyonso kotika eloko te ata moko te ndenge yawe nzambe alobaki Esaulu kotika eloko te ata moko te ndenge yawe nzambe alobaki Nekonanga mozalani mabokonzi ya gaga boma ngombe ya mafuta bampate pe punda poyo zala mokonzi bampate pe punda nyonso poyo zala mokonzi Ndekonanga mozalani boma bokonzi ya gaga boma ngombe ya mafuta bampate pe punda poyo zala mokonzi bampate pe punda nyonso poyo zala mokonzi ekomaki Saulu na maleki asali te ndenge ya walobaki ye Saulu abomaki biloko mosusu ezangaki tina abateli agaga na bomoye Saulu abomaki biloko mosusu ezangaki tina abateli agaga na bomoye Ndekonanga mozalani boma boko
mafuta bampate pe punda po yozala mokonzi bampate pe punda nyonso yozala mokonzi pona kilikili ya Saulu nzambe aboyiye po atosaki te liloba Yawe bakamati Dawidi batie mafuta pona kokambaka Israel bande kolanga David azaki la projet ya Nzambe te David azaki la projet ya Nzambe te ayebisi Saul alobi na yeboy ba mama missionnaire bolanda la bokebi na pesa introduction to solo ba makambo susu mais Nzamba zozongisa biso parce que biso to kamba maka la chaîne de libération la Nzambe to ko ya to préparer ba question to ko tuna to ko loba mais mokeli azana posa batu ba yoka la chaîne de libération azana posa batu ba la chaîne de libération pour ande to ko libérer mboka to zali parmi bato bazo memela bilo bo solo pour ete bo solo sikola bino océan zaka na problème na mutu te soki Nzamba lobi ye ezayi ata na tikali ngamoko na mutu moko ko bala kolandanga lokola Chile mave na Angleterre na mboka yanga mokonzi lokola Chine tela alino moke monseigneur liso ya nkolo hollandais noir moto mo prêtre lokola bango soki bazaka na chaîne c'est fini na ba mama missionnaire to kotambusa biso ba mama jawa mwasi moko aza combattante mwasi moko atelemaka oya lobi toke ito bunde tumba biso tozali wala ka tolela nkoye nkoya kotina oh tolela nkoye nkoya kokota le lion de la tribu du Juda akoya pona ko dévorer race de vipères nani atindi bino bo sangana sangana po bo mona kanda la Nzambe tango Nzambe akobeta fimbo ya kekele tango ya Nzambe akoya alobi ble kola nango botika yango ekola bande kola ngai lokuta na bosolo esangala nango biso toloni moyini pa ekolona biso tozolona munguna pa zoya kokota kasi ata bokanisi balkanisation te luvunu Congo eza ba congolais Dieu azana misu na Congo Nzambe alobi azali ayesi koyo tango ekoki ba oya mabeba kweya ba oya malamu batele mapoete mboka la biso sikola ako renaître renaissance ko salama ako exterminer race wana yako sakate yondo zomona ya umeli me ya umilité mokolo moko egala mila bande ko langai mokolo moko egala mila na misu ya Nzambe soko loba ko pambola dans 2 jours ya zela 2000 ans 2000 égale à combien des années ndeko na ngai akosaka na ete bosolo na triomphe kaka alobi kende ko boma bokota na malek bosilisa bo exterminer race wana parce que race wana bali ko combattre nga race wana linge bebisa alobi ndenge bozali boye il faut botia na mutu la biloke Félix aza wende Dieu te il faut botia na mutu la biloke batu nyoso o bazanzinga ndenga ya Félix bakosala bola motembo ke kokufa lelo bokomi komona ba vraie version bali ko bima lelo bozo mona ndenge nini batu basoke mais yo oyo zalaki élu de Dieu yo oyo zalaki moto la Nzambe boni okota la bosoto Nzamba prévenir nation na atindaka basali na ye yango bokomona tokozola bilo intervenant Alain Jérôme Muyumba azape moko ya motinda mi yankolo pona koyaka koloba pona koyaka koyebisa na bilo peuple ke ton ekoki répentez-vous race de vipères bobongola parce que oya zoya to kofungola ba sandale te singana eto kokala biso kofungola te et puis ako frapper c'est le temps oyo batu bakokufa c'est le temps oyo babundeli batu nyoso ba obundisa Congo batu nyoso ba okanisa ke balongi Congo lelo ngala zoyebisa bilo lelo toza kolonga parce que zamboka la biso yango zo mona tozo na sensibilisation tozo conscientiser tozo longola bilo bato la bolema tozo pesa pole bisiko molile telemi tozo ya kolongola bambuma ya mabe po ete temps ekoki ble kola kila yangoti kasi mokeli alobi sikoyo teko bimisa ndeko langa batela mafuta po ete tanga ko ya yo ko ebate batela basi ya bolema 5 fois ba kokweya ya balinga te temps oyo tozo dévoiler bango pe bakokweya ndeko langai Nanzoto boye boso mona lebolo jwa ndenga okende te. Qui savait aujourd'hui ale bolo jwa sa la poto. Azo yambama. Ya Nzamba so la kisabilo ke batu musu bakobima. Na molibo boye tango ba mukuna bazo kwena lokuta to ezo kisabilo ke basala lokuta. Kala lelo gia kufi. Yako bande kolangai na libota ya Jésus de Nyonse ni Kaboronina moto ya Yambole number 1. Vraiment yenda sala ka douceur na musique congolaise. Auti ko perdre petit frère na yo qui peut grand chanteur Guy Moyembi Monene. Guy Moyembi Monene. Kasi mukuna nous a trompé. Mukuna kosi alekali na mona batu la télévision kokota enga nazo bisa batu eloko e mo mbala osaleza lokuta batu bonzima kinga telelo mukuna le bako kufete Nzambe ya bokosa na Nzambe makambute fufu bozo me makongola lokuta bozo kosa na Nzambe
Nzamba kolakisa bino ke boza ya yete. Aujourd'hui qui est parti mukuna. Lelo il faut battu babo église na yo. Lelo soki battu ba yo kaka nzambe ba koloba ke yo za faux pasteur, faux prophète. Osala kama mbongo. Et lelo la mombele zaki ya koinda po gia kufina église. Lelo za ya kobeba tellement tozaki na sensibilisation tant ba obenga biso déjà toyebi ke kabo ya kokita la banda la kozola bilo ndenge ni makambo ezozala. Mais tolobi une minute de silence pour la ndeko la biso. Na océan du Congo. Nzambe apambola tozana libota mobimba Gola tozana bino ensemble famille Gola tozana bino ba gauloise na ba gaulois on est ensemble parce que tu perds de petits frères et grands artistes mais botika kolanda ba pasteur oh moi je vous dis ba pasteur oh ya mbongo botika kolanda bango tangu tozolo bala bilo ke ba mukuna baza parmi bato babomi mboka mukuna kumisa kabila la ndenga osakala te mukuna kumisa kabila pesa ba prophétie mukuna toka komi bo c'est grâce à Kabila mais aujourd'hui les mêmes mukuna komi na Félix ce sont des démons oh ba qui entourer Félix c'est pour te ba boma et les sous ko boma comme les pasteurs mukuna balobi prophète toi lobaka malobe ko kisa marate photo lapide mais lapide mukuna c'est la Bible qui nous a dit ce n'est pas moi. Et ça biblique prophète oyo soka lobi makambo la monoko ne ko kisa mite photo lapide mukuna lobaki gia ko kufate on lobaki nzambe lo a révélé gia che dimo la tsela ba télévision mais aujourd'hui qui est parti photo lapide prophète lokuta prophète de mensonge bozo bo makongo ba prophèteur au la Congo regardez-moi ce genre de pasteur tango ko ki fimbo ya kekele et na les messagers ceux qui boyo qui était to ko délivrer bilo po boza la milimo mabe to ko kotsa messager kala te po ete tozaka na 15 minutes santé pesa mala monter to ko kelepe ka sensibilisation pour na côté le message peuple était tango ko ki ndeko la ngai balkanisation est vrai na République démocratique du Congo balkanisation est déjà wana et loko moko boko lukate noir sur blanc batali sibino balkanisation ezali to yebisa ki bilo procès ya mwanga ntutu to lobaki akobima before na banze total sakibino et là on est chaîne la libération le bala biloma na ngana kunya de langai ah bébé commercial encore une fois moto ya yambo à côté de l'émission alobi maman ça yo biso to kokoka ko so pour l'été merci que Dieu vous bénisse c'est pour bilonde bo comprendre pe bolandi voya ensemble boko bika pe makamela bien ko ke liboso yango zolonga kaka un grand oyazo défendre nation na masano etali kudu omeki kao. Donc un grand bébé Rico en Angola, que Dieu vous bénisse dans les amis sur bébé Rico. Vraiment mosala ki toko la ba combat la bilo to kozaka sima la bilo pour la bit sabine. Kozalaka la bino longo plutôt. Bande ko nangai. To lobaki makamba before. Papa gangaki. Before alingaka sala coup d'état aujourd'hui before aza libanda. Justice à Congo, justice à Nini. Pourquoi Sonia Boy? Pourquoi Sonia Boy? Boko c'est before c'est qu'à boko c'est la qui est makambo boko ko tu plus loin pour salir maman Denise la makambo oh before azaki maman Denise oh before azalaki boye oh before que tu dois te lobi boye bo siko qui commande c'est Félix ou maman Denise parce que ce qui before a lobi abimi bolobi azaki maman Denise mta pesé ça veut dire maman Denise n'est pas président de la République Félix azaka ligne ya pamba talandege bino boko bo la tsaki pouvoir na bino zala oya bien te before abimi sko tozwa nini tozwa ya papa tozo ya batu tozo ya nini parce que papa Tshisekedi alobaki na biso vérité ça oye bimaka la vérité au papa alobaki papa langa mususu wala mobali olobokanga ki ava before coup d'état abimi nyae mais c'est quoi botiki nani pour l'année na ko luka mettre avocat ya comment d'ailleurs nani soso oza la prison oza ki secrétaire général oza ki pe président assemblée la biso toko luka avocat na ye soki akozala toko meka kosola na yepe pour la makambo itali kabunda to ye bandege ni les kala po bandeko babimi ya tshela biso nanu mwanga nchuchu bongo tozo la biso les messagers pour tous les la biso. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision de la Haute Cour militaire sur le mémoire relatif d'exception en inconstitutionnalité de Manga Tchouchou Edouard, partie prévue. La Haute Cour militaire a décidé de surseoir et de suspendre l'affaire. Cette décision a été prononcée ce 14 avril 2023, à la prison militaire de Ndolo, devant Manga Tchouchou Edouard, partie prévenue. Nous avons pu observer un sourire et une bonne humeur sur le visage de Manga Tchouchou Edouard après l'annonce de cette décision. Cette décision a été un vrai soulagement pour le député national Edouard Manga Tchouchou. Cette dernière a été très importante pour lui, car elle a constitué un moment de bouffée d'oxygène pour le prévenu. Après l'annonce de la décision, nous avons eu l'occasion de voir les réactions de Manga Tchouchou Edouard.
il a exprimé son soulagement en lâchant un petit « ouf » de soulagement. Ce fut une minuscule bouffée d'oxygène pour lui. Le prévenu Édouard Manga Tchou a pu profiter de ces moments de détente avec ses avocats après la décision de la Haute Cour militaire. Cette dernière a ordonné au parti de saisir désormais la Cour constitutionnelle pour examiner, statuer et juger ce dossier ou cette affaire. En somme, cette décision de la Haute Cour militaire sur la surséance et suspension de l'affaire a été un vrai soulagement pour le député national Édouard Manga Tchou. Nous attendons maintenant l'avis de la Cour constitutionnelle sur cette affaire. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette affaire sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Contradictoirement en audience publique à la majorité des voix des membres de sa composition. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 21, 149 alinéa 3 et 162. Vu la loi organique numéro 13 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en droit, reçoit l'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Manga Tchou Izi. Tous ceux qui ont pris le pouvoir comme Premier ministre, ils ont terminé à être millionnaires et à créer des partis politiques. Nous sommes témoins. Leurs enfants, leurs familles ont des soins médicaux adéquats en dehors du pays, par le privilège du sens qu'ils ont eu dans le pouvoir, dont ils ont mal géré, en se ressourçant eux-mêmes, en s'enrichissant eux-mêmes, en dépit des multitudes de Congolais malheureux. Les loboye, au Komona dans l'hôpital de référence, maman moko azakuna akoki kobima na hôpital te po faut futa mbongo à Botaki. Peuple congolais, nalingi ko incité on a NT. Nalingi ko incité on a violence te. Nalingi ko loebisa yo au Komona misono efungwama parce que l'heure de choisir est là. Les échéances électorales en cours doivent nous donner une matière de réflexion profonde sur l'espace de temps durant 4 décennies où nous voyons les politiques à s'échanger et à s'enrichir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais, nous ne sommes pas l'unique pays dans le monde. Nous avons sillonné le monde, nous avons vu des gens qui sont devenus des premiers ministres. Après, il est un homme normal, il a bénéficié de tous ses privilèges, de ses immunités, de son salaire, il s'est investi de forme injuste. Mais dans notre pays, c'est le contraire. Je pense, peuple congolais, c'est le temps de mettre fin au règne des politiques. Peuple congolais, c'est le temps d'exciter le politique à revenir au Créateur pour apprendre l'intégrité, la justice pour une nation juste. Je termine à dire, il y a de l'espoir, parce que le Tout-Puissant m'a dit, il va rétablir la nation. Il m'a montré une nation forte, puissante et à part. Il m'a dit, les Congolais vont développer le pays avant que le reste puisse venir développer. Peuple congolais, il est important que le peuple prenne en marche la décision. Nous voulons en ce moment précis un homme choisi par les Congolais et non par les impérialistes. Peuple congolais, nous devons être prêts à donner nos vies pour cette nation afin que nos enfants puissent rencontrer une nation juste et bénie. Nous voulons un leader pour le peuple et par le peuple.
afin que le pouvoir divin soit exécuté dans la nation pour établir la justice et répartir les butins de la nation de forme équitable. Je vous confie, mon peuple. Je vous confie, mon peuple. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train d'endurer les difficultés. Je vous confie. L'Éternel m'a envoyé vous apporter le message d'espérance. Il va rétablir la nation. Il va rétablir la nation. Il va donner la paix. Il va rétablir la nation. Amen. Bino moko bolandi wana bomoni Mongantutu aseki c'est pour la toute première fois. Mongantutu balobaki coffre fort na epo funga ma 15h. Banda ba kota kiti 15h coffre fort ezwe le côté. Tous les messagers bon tozonga. Mbote le messager. Mbote maman Océan. Bonne santé papa. Santé Zali Malam. Vraiment merci pour être tozuyo penza brisque na nzela ya singa pambate bande ko bayike bazali penza ko landa ona bokebi pe ko tuna maman Océan est-ce que les messagers ayeka kate lokola ba prophète mukuna ba Denis Lesse poka kamoni mboka yango eza ya kobeba lia mbongo aye na nzela ya kolo poto landi mwa maloba na ye azali koloba mais est-ce que zali ya solo yango na sali penza violence ke na zoyo po o mekana ko yanola bia no la bango makambo oyo oye koloba la République démocratique du Congo na message oyo nzambe ya pesi yo ya libération pe ya kozongisa bayimbo ka Congo na bomoko poete ekolo wa bango ezokende na kosikolama ezali boni poete bandeko balanda opera na bokebi bandeko nayoki question na bino ezali vraiment une question préoccupante de ma compte mboka na biso ces derniers temps sacerdotat a vraiment étouffé. Il est possible que bato nyonso bazala toujours na baméfiance et pas na koya kopesa mbela na nzambe. Mais une chose eza wana il faut toujours koyeba kodiférencier les réalités ya bamission. Il y a de ceux-là qui sont appelés à accomplir les missions spécifiques du Tout-Puissant dans des nations. Il y a ceux-là qui sont standards, qui sont assis dans une église pour conduire le peuple et tout. Les messagers Alain Jérôme Mouyumba, je n'ai pas beaucoup à vous justifier, mais je sais à la longue, vous comprendrez qui est le messager Alain Jérôme. À part ça, vous êtes des femmes, des hommes et des Congolais sont les hommes et des femmes de prière. J'aurais bien voulu que vous-même vous puissiez découvrir qui est le messager. Si vous vous concentrez pour l'amour de la patrie, vous pouvez demander au Tout-Puissant par sa lumière qui vous éclaire afin que vous puissiez découvrir Nani Oyo, messager Alain Jérôme. Mais parlant de moi-même, Sabino confiance et certification qu'il s'agit d'un motu oyo mokeli akukisa uta bomwana uta kuyana ye na mandele awa na se kutana ye awa na se kouta likolo mokeli a préparé ye na bamission ya makasi libanda ya mboka ntango ekokaki po azongisa ye na mboka po akokisa oyo ezali action, acte messianique. C'est pourquoi le message n'a pas intitulé la Katiamoka, le temps messianique. Tant il y a 12 ans, tant il y a Bokango les amis, tant il y a pour rassembler, exilé, nous ce qu'on voulait, à tina été basson, dans la Katiko, na bango, ici, quand il y a Samaki, Bouzou, na bango, nyonso, que Bounzambe, à tina été Kombo à Mokeli et Koubisa. Donc, voilà le messager. Sera découvert par vous-même, à la longue, beaucoup de messagers. Il y a beaucoup de mystères, et ce ne serait pas moi le messager à le dire, mais que l'Éternel vous éclaire, à éclairer Amnabino, à la Kisabino, solo, Nini Asalikati, Namoto Oyo, à répondre Bino. En fait. Merci, le messager. Motona Moussou Ezali, na Ndeko Penza. Azali bongo na Maroc mais il a pesaki kombote a pesaki nga maman Océan tout nana les messagers message na ye aye kaka na tango oyo
est-ce que akosilisa etumba ya barwandais, est-ce que akozala kokamba biso lokola candidat président na 2023, akozala député, akobongisa mboka yango na lolenge nini po ete ezali mboka oyo etondi flammation. Mutuna ya ndeko wana ezali bongo la banzi akolanda abombaki kombo na ye na yebi te mpo na nini. nakorepondre ndeko wana ke eloko na eloko na kati na bongisami na mokili eza na tanda yango, c'est-à-dire ntango nakoma kozwa mbela ya mokili mpo na bozongi na kati na ekolo, ngai moko nazalaki kokamwa puisque nayebaki baréalité réellement profonde ya mboka na biso te. Nayebaki mboka na biso eza na kati ya mitungisa mingi. nakorépondre yo ke nasali mission durant 2022 mobimba, na récolté tous les mystères oyo etali spiritualité ya RDC, namoni baréponse na yango epesameli de forme positive, epesi elika ke nakoakomplir mission oyo puisque ya une intelligence oyo eza nsima na ngai eza kosala misala meme ntango nazali kolala naye na mboka après la mission 2022 nazonaki mokili atalisi ngai sur le pouvoir de la nation. Donc naye na mboka mpo nazwa bokonzi ya mboka natina ete nazongisa yango kati na ye mei mokili. Voilà pourquoi tobengi yango le temps méchanique. Eza ntango oyo Christ esengeli azwa esika na ekolo natina ete arécupere baexile nyonso congolais mpo bakose rassemble elongo na ye comme un grand sanctuaire natia kovivre bonheur ya RDC. Je pense que na répondre yo nakei gauche droite te, c'est une mission avec le temps, mais ezali mabombami oyo emonisamaki kati na ngai depuis ba 16 ans. nazalaki mwana moke mingi ntango nazwaki bimoniseli oyo etalisaki koya kokoma mokonzi ya mboka mpona kolibere mboka. Na ba 2010 nakomaki komona ngai naza koétablir bakonzi ya mboka nde bomoni bamanda mibale eleki. Na bazali komona nazalaki komituna komo ngai nazali koétablir bango puisque olali oza na inconscience oloti oza kozwa bato oza koétablir bango. Ntango naye na message ya libération, retour, libération, restauration 2022, on comprendre que l'Éternel avait déjà incarné un pouvoir en moi pour la libération de la RDC. Naza sensi ya kolobango mpo na kolakisa te, mais nazoloba solo puisque ese naloba solo puisque molimo eza kokondanga eza molimo ya solo. Donc je pense que na répondre na ndeko wana comment est-ce que mission oyo ezali koévoluer. En tout cas matondo ona banzi bandeko bazolanda opela bokebi kasi mwa motune elingai na lolenge sikoyo ekolo yango ezali bongo na maboko ya Kagame na ba impérialiste awa pe bakambi ya ekolo Congo bakongolais te bato bazo diriger mboka sikoyo okobundisa bango na molimo po ete peuple la tango oyo ali koluka moto oyo akotelema mpona kolibere bango bayoki message na oyo ya libération bazali mpe kopesa o sikoyo litoi sikoyo bayeba libération yango ekozala ya babunda na ndenge bakoboma biso kuna na este koyiba biso bikolo mpe ndenge bateki Congo central boye kotekaka mpe Kinshasa to mpe ekozala makambo yoka kokokende nango na molimo mekana lokofungola bango lesika wana mpo ezopesa mwa kokoso lolenge ya libération kobazela molimo to mpe okorensemble mwa bato bayi mapinga to boye bobundela bango etumbala ndenge nzambe amemaki bato to ya yo ezali boni. Mama Océan eloko nyonso ebandaka na molimo mpo elata nzoto esengelaki mpo moto avivre esengeli d'abord aza lokola putulu nzoto ntango mopepe ekoti kati na zolo na ye epesi molimo nde moto atelemi. Baza koasire bayi mboka nyonso bakozwa livre ya mission 2022 eza koasire victoire sur le plan spirituel puisque le problème ya RDC c'est un problème spirituel. Sur le plan spirituel, soyez vraiment tranquille et qu'il y a une intelligence trop élevée, irrésistible, et ça que ça la misala peut essayer de pousser misala à molimo. Donc il a bimi les sources dans les médias et d'aller pas sensibiliser les Congolais. Révélation spirituelle est là dans autres. Pas
mokolo na bokonzi ya ba-impérialiste. Voilà pourquoi na koloba na bakongolais toujours que ce n'est pas le temps de politique. Puisque tous les politiques congolais étaient dans le noir au baloba na bango que pouvoir eza epa na ba-impérialiste. Alors que ils n'étaient pas impérialistes. Nous sommes une nation souveraine. Nous sommes un pays indépendant. Ça dépend de notre charisme, notre personnalité pour déterminer cette souveraineté et cette indépendance. Nous devons, et moi je dis à tous les Congolais, je suis devant vous, je dis, nous devons dire non à toute autre nation qui veut réellement prendre l'influence en Europe, puisque nous sommes une nation souveraine. Sur le plan juridique international, nous sommes un pays reconnu indépendant. C'est tout simplement la manigance des politiques, les ambitions du pouvoir à tout prix, et la coutume dans la politique qu'on peut sa pouvoir et pas dans l'impérialiste. Mais le temps messianique, il dit que la libération. Libération, et ça, sur le plan spirituel, il y a Satan, Otobundi, Titolomité. Libération, il y a Tango, peuple congolais, Bakotia, Bakouva pouvoir, peuple congolais, Bakouva pouvoir, sans influence extérieure. Et je vous affirme, voilà ma démarche. Démarche dans mes amis. Un leader par le Congolais et pour le Congolais. Un leader par le Congolais et pour le Congolais et pour la RDC. C'est cette démarche que nous sommes en train de faire. Nous savons que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Puisque tous ces impérialistes-là sont des hommes qui doivent être soumis à la puissance du Christ, soumis au pouvoir du Dieu créateur. Au moment où je vous parle, je sais qu'ils sont soumis. Aucun d'eux, si nous nous élevons, aucun d'eux n'aura ce pouvoir puisque tout puissant s'est élevé pour libérer la nation. Je vais terminer à dire, quand mon âme a télémaca pour la kokanga de l'école, à Kango la Kayango. Quand mon télémaca pour la kokanga de l'école, la Katia Égypte, à Kokisa Kiyango. Quand mon télémaca pour faire sa notion de la Yuda, à Kokisa Kiyango. Quand on est chamique, à Kokisa Kiyango, puisque à Kalisango, ou Tabumwana. Nakola na likanisi wana ta ekoki na ekokokisa yango. Tozala unis. Le message à tous les combattants congolais, c'est-à-dire tozala unis dans la pensée messianique de la libération de la RDC par le Tout-Puissant à travers son Fils, le Tout-Puissant Jésus-Christ qui est manifeste en moi. Voilà, j'ai répondu. Merci le messager. Merci vraiment bato bazolanda la bokebi mituna ezali kaka kosopana kasi toyebisaki bino tozaka na 15 minutes tokozalaka la etango nyonso akosala ba conférence akolekala kasi mutuna moko elobi okosuka kaka awa na Kinshasa to pe okotambola na ba province po ete bato ba découvrir yo pe bato ba yoka yo to message yango okokabola yango na Congo mobimba na lolenge nini po ete bayimboka pe bayoka liloba ya Nzambe ekota pe po bazala sima na yo pona kosikola ekolo la biso. Au temps messianique, il faudra effectiver le pouvoir suprême sur la République. Donc, selon les plans que l'Éternel m'a révélés, il m'a fait voir que ce temps messianique va s'effectuer quand le pouvoir est côté Samélandaï. Étant envoyé, étant missionnaire envoyé préparé depuis l'enfance. C'est-à-dire, ce que Zabongo, notre pays a une constitution, il faut passer par les échéances électorales. Et l'attendre, on attend pour la sensibiliser. La TIA est formée une équipe forte avec laquelle on travaille dans la province Nyonso avec la pensée de la libération de la RDC. Donc, les Congolais dansent au Kanaï. Dans le Boba, dans la chaîne, on va couper tout partager, on va connecter ce qu'on appelle l'aura divin et Zakatinandai. À travers tout ce qu'on va parler, pour tout le temps de la province Nyonso, pour polluer encore l'esprit, la libération contre le pouvoir impérialiste, contre le pouvoir catholique, contre tous les pouvoirs qui ont mis en captivité le
au moins 4 ou 5 décennies. Donc, là, ce que ça veut dire, maman, Océan, d'accord que la Congolais va souffrir d'une colonisation. D'accord que la Congolais va souffrir d'une colonisation. Après, tokanisa kitoteni yeye na ikola na toto vivo na extendo. Après, Satana a pris pouvoir na kati ya mboka impérialiste na kati ya Satana bazimbo comme si. Voilà l'état messianique pour Congolais va vivre liberté totale, liberté pas attendue sur le diable et sur les impérialistes. Et je suis convaincu que nous allons réaliser cet exploit, puisqu'il y a une intelligence au-dessus de toute intelligence qui est de superviser cette mission. Donc, je pense que ma répondre, je dis toujours que tout gâteau, ça a la puissance, la force, la puissance. Tout le monde nous allons réussir, puisqu'il y a quelqu'un qui est de superviser la mission. Son nom, c'est Elohim. Merci. Tolongola Kobanga, oyo lobi la biso le messager. Tolongola pena Kobanga, ba oyo bozali na posa na ye na banzi boyoki bokutala. Kasi motuna ya suka pona émission ya mokolo malelo na banzi toko zoyo penza toko milengele pona ko lekisa yo po lelo tozuyo toyebite mo makambe kasi matondo la opo ozubiso. Kosangana déjà na ba pasteur misusu tope aussi au côté na ba pasteur misusu o pe bazali awa la République démocratique du Congo pona ko partager na bango vision na yo. Est-ce que bosi bokuta na bango to bosi bosololi to pe bozali na voix ya kokuta na bango? Vraiment naza na voix wana samedi passé nakutana kina un révérend azape na kati ya mission o etali mission prophétique pour la RDC, révérend Mouini, si les gens connaissent. Abengisaki ngai na réunion moko akonvokaki bapasteur ya côté ya Lupunda. Donc nakendaki koparticiper na réunion wana. Il m'a donné aussi la parole, j'ai parlé au moins 10 minutes et j'ai compris que les gens sont dans l'anxiété, les gens attendent qui viendra leur révéler, qui viendra leur parler du temps messianique et c'est s'approprier Nayango, biso ba Christ ou biso ba croyant congolais. Donc, là, on voit Nada vraiment occupé, Nada m'a préoccupé, Nada envoie, il y a connecté, Nada il y a un temps de nyonso, Oyo, réellement, Badana Souchi et Kolo, autre qu'on partage même les mécanismes, puisque l'État messianique est dans Oyo, vous avez que changement réel qui se manifeste dans Mboka. C'est ce temps ici. Merci, mais tomoni pende kona okiziamina azali pe na milulu minene kaka pona likanisi ya kobondela pona ekolo ko senga ke nzambe asunga ekolo na biso poete peuple abima na boumbu oyo ekangami na maboko ya barwandais. Bosi bokuta ina ye pona kosola mwa muke. Mais dans mes agendas, comment est-ce que beaucoup d'ana n'a pas imminence de ya Congo, n'a partager vision. Maintenant, on a coupé une arrêté. Je pense que, à mon avis, Milou ya Jean-Wana et permettre de se repentir. Milou ya Jean-Wana et dans la Milou pour la honneur na biso, Milou pour tout ça la maquiller. Mais dans la milou, ce que la bilamba na biso. Tout les lamba wana tata, tout ce que la bilamba na biso. Repentance est dans la manifeste. Tout est ouvert quand il y a Bonzambe. Tout zong la Bonzambe. Je pense que ce qui a besoin de milou wana na kata conception pour que vous avez malamu. Pour éviter au sambe l'immingi. Éviter au sambe voilà pourquoi Atindi, le messager Alain Jérôme Mouyouba, pour que les gens auraient découvert sur l'état d'esprit dans les jours à venir, on doit comprendre que réellement l'Éternel a écouté nos prières et il a envoyé quelqu'un. C'est le temps de nous mettre debout, le temps de pouvoir parler et le temps de pouvoir pleurer sur nos péchés afin que nous puissions être justes pour pouvoir vivre. C'est un message. Vraiment merci to comme père okenabso na suka kasi mutuna moko eye euti précisément na France na komo la pelande ko yango malamu te bakoma pe ko abrégé mais ali mutuna ozo préoccupé bato bali na France balobi boy likambo etali ba prophétie balobi pamba te lelo mabala ekufi
désordre ekoti na bafamille mpo na likambo etali prophétie nini mpenza okoki koloba na bato na likambo etali prophétie mpo oyo ozali messager oyo ye na message ya bato bazonga na bosolo bato bazonga na kobundela ekolo balongola kobanga kasi likambo ya prophétie epanzi bato nini mpenza okoki kolobela na bapaster wana batelemi na maboko ya kopanza bato mpo na prophétie esengeli kosokola bilamba na bango tosokola bilamba na biso puisque esprit ya faux prophète ekota na mboka ekota na mokili c'est-à-dire bino mpe bandimi ebele bomitika te à l'école du Christ ndenge esengeli alors bomitika koyoka ndenge ya koyoka makambo mosusu oyo eza conforme te na esprit ya Christ. La vraie prophétie eyaka mpona kodambwisa bato eyaka mpona kolakisa bato nzela baprofetie etali bavie conjugale na kati ya monde na biso chrétien je vous dis na monde na biso chrétien baprophétie wana eza na esika te mais si c'est l'esprit de Dieu soki eza molimo na nzambe ekonde na nzambe ndela kouta epai na nzambe je pense que mabe ekozala te. Il y a un Dieu qui connaît l'alpha et l'oméga ayebi vie ya bato soki eza molimo na nzambe totosa emenge ekomekako soki ezali kaka milimo kotambola mpona kolobaka badivination kodevine la vient de destruction ntango nzambe arevelaka alobi likambo bato bakomaka na bososoli na yango puiske molimo ya nzambe ekonvekaka bato bambongo basosola emoniseli wana ndenge epesa te. Étant donné que nous sommes au temps de la fin, il devait y avoir aussi autant de faux prophètes. Voilà pourquoi ce mixage-là, ils allaient kosenga bana nzambe nyonso baza na badiscernement à chaque révélation, à chaque prophétie. Il faut entrer à l'étude du discernement pour retrouver le langage véridique de la prophétie. C'est alors que nous devons mettre fin avec toutes les spéculations diaboliques qui allaient perturber le monde chrétien. Merci moi liloba na yo ya bokabwani na émission ezu ya mokolo bwa lelo nini okoki koloba na bakongomani mpe na bato nyonso oyo balandi yo bipai na bipai soki mpe baoyo bakozala mposa ya kobenga yo kosola lo mpe en privé moi numéro ya téléphone. Nakoloba na peuple congolais, voici le message d'espérance. Le temps messianique est kopesa message ya Elikia bayebanso balimba bazo Elikia bayebanso baza découragé bazo Elikia bayebanso bamonaki esuka mboka esuka te mboka ekobanda elongo na masiya sasa ipi na mission oyo. Deuxième point, tolongola kobanga bayeba kufa avant biso mpona ekolo. Franchement, c'était un sacrifice digne. Tolongola kobanga oyo moto akoba bato mpe aza te. Il y a un Dieu qui supervise et qui a besoin de la nation. C'est un instrument tout simplement. Nous sommes derrière cette intelligence. Cette intelligence est capable de tout accomplir. Tolongola kobanga. Yasuka, naza disposé aux numéros là-bas. Et bakolinga kobenga mai pour encore partager pensée divine messianique oyo. De ce que tout si mana loboko potema ekolo bisike singeli ezala. Numéro na mes amis 081 86 84 870 081 86 84 870. Voilà, je pense que ma solution. Merci vraiment Nzambe apambola yo penza. Na tozio na katikati kasi ondimi penza okati makambo nyonso mpona koservir ya solo ye penza mpona kosikola ekolo Congo matondo na banzi toko luka yo na mikolo mizali koya. Ok, merci maman président. Maman Océan. Merci maman Océan. Merci vraiment, merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
bandeko wala penza la banzi tolandi na bokebi lolenge kani messager à intervenir par lobby na likambo itali Congo azali bobele ko insister te tolongola ko banga pamba te soki to ali la ko banga to ko sa yelo côté ata ko nzambe moko lobaki la bisa lobby ce sont les violents qui retirent le royaume des cieux violence ali moto ya kanza moto ya telemi makile ali moto ako sala poite tolongola likambo yango bona katabu so seya bandeko ba ko benga oseya na mo esala kanga ite ali ka molimo poite ali sa ete nzoto tango na yaka na epe na bolembu ya fefele na lobala se kase bolika molimo chamusi poite molimo na nzambe se yaka la ko bangisa moto abi kuna na kendete tango ko mona mwa bolembu ya ko moni makila enganga ka poite Congo esengeli toya bongo to zala ba violent bande ko langa nini so to ko lokala Congo na loba monite bomoni mbosa komi porte-parole ya chef de l'état o epesi pasi pema wana kati ya République démocratique du Congo bilo baso botali lolenge nini mboso akoloba akolangwa akofina fina miso akosala makambo totali sibino yango botali ndenge nini ba politique ekolo Congo basi bapanzi bakei kolia kanyaka bakosala politique malonga te bali na misolo bomoni défilé ya ba photo ya mwanga ntutu ndenge balakisi biyela ba politicien inso ata komoko ta bombani bomoni ba Ruberwa bomoni ba ngonoso kasi tumba ya Congo ezali nini tozwa bonzambe ndenge toyebisaki bino tozonga la kinzambi bonzambe bwa biso nde kotambwisa biso tolongwa na koyoka kande kulangai tolongwa la mituna biyo bisangi tina boyi komona ete bayi député ya soni ba koluka ye kuna na mboka na ye abimi na mosi ya bato boko yoka do ekolo wa biso yeko distraire biso na biloko wala po ete satana asi akita lolenge nzamba lelaki pasi na mokili mabele pe mai pambate jabolo akiti na nkanda makasi kasi tobosala kaloba la biso ete ali bobela tango moke tango ali mokende kolangai jabula ko ekolengisa ka yota ko ekolengisa ngai te bakambia ye kolo Congo bali lokwa ba jabulo bao bakoteka mboka la biso bateki mai bateki boye kasi yo na ngai soki tomi zongi toyoki balobo le messager lobila bokebi to landi pe ndenge to salela kabino mikolo tu ya kobela kambela koloba ete totele mande kolanga to kosiko le kolo wa biso ya solo tozangi mingi po ete bao bakobundisa biso bazali na misolo kasi bango bali bakolo ekolo te bali na misolo bazwi misolo ngo kaka la mboka la biso me bali bakolo ekolo la biso te bali pe nzambe te oyo apesa ngai na ekolo oyo etoni nkita etondi bakaomayike yango oseya yaki na veille patriotique yango oseya yaki na ezwi oyo ezali eloko kesoko ogangi ayi wana etali yo oseya azalaka likambo la moto te akoloba bobele bosolo pasi mpe mawa po ete potanage ekoti na lolenge ya kosakala te potanage ekoti na lolenge ya kosakala te les 7 patrons ya langa stas est-ce que basukisa likambo la bango na lolenge ya solo boyebi wana biso to alibala mike na koyeba lisusu les 7 patrons de langa stars bato bayebi basuka wapi ebongo likambo ya Martin Fayulu Madidi na Moïse Katumbi na Denis Sanga na mwana mboka Matata Mponyo ba 7 ba patron wana bakosuka boni nani akodirige bango na mikolo mizali koya nde tokotangisa bilo bosolo po ete bosolo nde sengeli esikola biso Congo totonga yango na lokota te na mabete totonga yango na bosolo mikolo mizali koya tokozala bango na terrain po la ko annoncer nouvelle pe bino moko bolanda nini population azali nango posa lolenge nini population akomi pe tension a peuple comme nini po bayike babengaki bokona lelo boya kasi esengelaki te totambola po ete toyaki na programme mosusu mais tolaki bango ete tokoya devant peuple bino moko boyoka nini peuple asengi oyo loba waze kwa que demande le peuple, que demande la population congolaise. Population congolaise est lingi et zobosomi. Mais bino moko boko yoka bagona awande na sokisi. Papa Mboso. Papa Mboso, osali soni ya koleka basoni nyonso. Osali soni papa langai soki mboke yaki malamu mpe bakangi yo. Okola mboke yali mabe balukaka bobele biso to lobaka bosolo po ete bala pide biso kasi biso to ko la justice ya mokeli. Po ete bino nyonso bokanga mala Armageddon. Fimbo ya kekele. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne na la caméra. Merci na Gloire Ngoma, Misapi électrique et Papi J directeur recherche stratégique et sango mon conduit pareil biso babiso. Merci na Mamour d'Angola la mokité na Florence Matondo Bido. Merci na Bilo tout au boza la posa ko soutenir biso bobenga biso bo soutenir biso parce que toza la posa. Toza na posa bobenga biso. Merci encore une fois les grands professeurs Achille Mave na Molonga Enaye. Vraiment Mireille Mavena Badanyoso. Merci na Big Daniel Ngenda. Merci na maman missionnaire. Merci na la Chabienne. Merci na papa Michael. Merci na maman Célestine. Merci na maman Célestine téléphone ou les ala kaka. Merci na
yanga mokonzi na Angleterre na banzi bakambala mosusu peut-être lancé au mardi ou mercredi nzambe apambola biso tout ba congolais toza na temps ya libération na yebisaki bino toza na temps ya ko libérer mboka o nyoso bomona ka mai na madesu bato mabe sengeli babima poto e babango bato pe basaki bapona nzambe la précipitation na mission ya maleki baboyi bango moko ba se dévoiler de temps yo bombi o batela eloko nzambe lobi exterminer race wana ebebisa Saul Bokonzi aluka yango tazwa te David abotami tala David ye wala ye tala David ye wala ye tala pouvoir ndenge nzambe azotalisa yango na David olinga te okopona Eliezer okopona nani mais David nde asaye azu Bokonzi pour te libérer Congo.